Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si c'est pour la première fois sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Je nous dis toujours que dans cette chaîne, on parle de tous nos artistes du monde, tous les artistes du monde, quoi. Mais beaucoup plus, on parle de belle vie qu'on dit la patronat. Mais aujourd'hui, on vous a amené Ursule Pechanga Mobutu et le Maman Sarah Kimia Kepa sa triste nouvelle avec Ursule Pechanga. La famille, nous savons qu'en 2023, on a vu Ursule à Kendaki, Nigeria. Elle a joué avec Gomez na Hollywood, avec Batubele Kuna Nigérien. Et après ça, tout le monde qui est sous apparaîtra qui n'a pas film ivoirien. Donc, malgré l'apparition, il y a vraiment un film. Il y a RDC Penza qui Penza mingi même. Activité et banda qui toujours évolué très bien comme Black Line Style naezala qui wana déjà activité na misusu en dehors il y a théâtre ezala qui wana et puis elle est toujours en marche tout le monde qui peut elle était parmi la délégation ya bandeko oyo bakenda qui arena pona concert ya Fally Ipupa du Cap la Merveille azala qui parmi délégation. Mais pourquoi tolobi lelo triste nouvelle parce que nazotia la bino vidéo moko ya muketo meka un peu kolanda comment est-ce que Ursule Pechanga a perdre vue naie Ursule Pechanga aveugle. En tout cas la grande famille tozotia la biso nazotia la biso vidéo wana tomeka un peu kolanda et bon ngai na bino tokozonga après tomeka un peu ko développer l'issue sur cette affaire parce que tu es bien que musala na biso ezalaka ko informer bino yango wana lelo na ye vraiment mingi pona informer bino pona apparition lisusu ya artiste na biso o tolingaka mingi Ursule Pechanga Mobutu Black Line tomeka kolandana nos vidéos oyo et puis on se retrouve juste après pour te continuer analyse na biso suivant. La rose maman, la rose maman, la rose maman, maman t'appelle, la rose, réveille-toi. Namona kosul kolambe tangati. Tu connais combien coûte cette femme? Et tu la touches? Anango, ofanda nzalo eba couleur nzala nde zalaka. Soki libala nyonso ezalaka boye na obala ke na boyi mpenza na lembi. Nalobi no vérité. Les bogas, c'est où les bogas? Ah, ma belle, les bogas. Les bogas, na pembe, ceux qui milaï. Mazuba mobile ilikuwa mbongo. Mais ça n'est comment il est? Baluka boité et qui est sur tout doigt, tout doigt ma kenega auto. Quel Parce que est-ce qu'on pose dans la grosse prison? Ne crie pas sur moi. Hein? Depuis comment on est couché? Donc on est 19h, 20h, 21h, 22h, minuit, 2h, 3h. Oui, j'ai accepté en salle. Tu penses que tu vas vivre à l'aise? Non, Voilà la famille, j'espère que tu kolanda et j'espère que en tout cas tout ce peli makasi na komona lisusu réapparition ya Ursule Pechanga Black Line Mobutu na bango nakati ya mabelema mais c'est-à-dire tomoni wana eza extrait ya film moko ekolekana na chaîne ya ndeko na biso Ada Ilunga moyo nanu asabona kuna te en tout cas bokende ko s'abonner parce que Mobutu Black Line film moko eza wana et
ezo banda bientôt la vie de Pechanga. La famille yango toyaki nango toloba kito meka un peu Black Lion ali moi qui penza ali moi qui moi mukie na ba film na biso depuis janvier ali moi qui penza mais tolobi lelo to meka ko ya lisusu na eloko oyo bayeli biso ko présenter les biso ezomona na ça s'annonce déjà que non film oyo eza kindingu film oyo eza film moko ya kitoko pona tina na biso ba peuple congolais peuple ba tunyoso quoi ka ba congolais te film oyo eza vraiment kitoko ngana ebinde ko moko aloba lingala te mais akoma olanda ba théâtre na biso olanda ka ba geste aza fan ya makambo ba théâtre na biso baza ba fan ya ba musique na biso malgré ba yebi munoko na biso te mais ba geste pe bazo landela ezo sala bango bien makasi. Voilà, bravo à toi Adaï Lungana koeba na ko bien la biso la vie de Pechanga tozo zela yango bras ouvertes en tout cas tozo zela film Oyo, la famille, abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Toye la binoba analyse ya film Oyo vie de Pechanga parce que on a déjà que ça s'annonce, ça s'annonce vraiment qu'il y a du boom et du tonnerre. Merci beaucoup à vous la famille. Ba o bo pesa biso valeur, bo pesa biso mango nous na obengango parce que bo sabonan a na kati ya chaîne Oyo. Mais yope mutu oyo koi na lien oyo mbala ya liboso nanu osabonate en tout cas toko senga na okaka osabone na film Oyo na chaîne pardon MK Mbelu TV officiel la chaîne de référence votre chaîne Oyo kata litanga lifingate Oyo kamuto ya kolobate ko ya mama na yo ya papa na yo Ici c'est du boulot toye la rabino ba information parce que boze la rabiso musa na biso ezali ya ko meme la rabino ba news vous informer c'est notre devoir à nous. Voilà la grande famille, je souhaite de joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de mai. En tout cas aujourd'hui c'est le 16 mai déjà. Je souhaite de joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Audrey Fat. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire na batu nyonso o babotama penza na mois de mai. Nzamba lola amona binope apambola biso. La famille soki yeso azongite ngana bino tokokuta na lisusu. Na mikolo mizali koya parce que na ebi ete bozala wana en tout cas ponako zela yo nanu au final cloche à notification te final cloche à notification pour que ceux qui maman MK à côté ici et loko ozala ka mutu ya liboso ya kozala notifier et que y a une nouvelle ekoti na kati ya chaîne partagez lien beau s'abonner abonnez-vous bébé na bino kala mingi te mino ezobimaye bébé na bino boyambi kitoko bébé na bino azolia poto kitoko ba abonnement na bino ba like na bino ba partage na bino ezosala ke MK Mbelu TV officiel et avancé pe ekende liboso. Voilà, je vous aime de tout cœur la famille. Ceux qui est sous Christ ou azongite en tout cas ngana bino tokokuta na mbalasima na robeta mwa lombele ya 7 mois mkie na bana nyonso ya famille bota film na biso ezali koleka crime de la noblesse tomoni ndenge nini impatience ya Geti esukelie tomoni ndenge nini impatience ya Omar eskomelie lelo tozokende lelo tokotala déjà je crois tokotala na poko ya lelo tokomeka kotala to comprendre parce que tomoni déjà vini ya ebanina Turbo mobile de Bellevue donc c'est que les kobima mais makambe ko yinda. Abonnez-vous massivement la famille Libota toujours balobi focus travail na famille Bota toi na likamba mutute badina choubo s'abonner ba Pecha Lover abonnez-vous ba cook bo s'abonner na MK Mbelu TV officiel. Les amis des tontons adapé bo s'abonner pour oezali chaîne ya ba artiste na biso nyonso o bazali na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. En
tout cas ceux qui a koloba ezali pona artiste moko songolo pakala to mankaka te koya ko présenter les bino ba news sur cette personne quoi. Donc voilà, tozalaka na biso na distinction te mende mingi belle vie qu'on dit la patronne à la poutine de l'écriture, la maman des familles Libota. Moi si moindo, moi si motema monene, moi si motema bolamu. Voilà la famille. Ngala bino, je pense que tosuki awa pona mkolo ya lelo na lobaki na ye la biso juste ko signaler biso que Irsil Pechanga Mobutu déjà de retour sur scène. Boye bien nga palola ba rôle boye aussi la joie ba artiste belé balinga ngote rôle sans make-up ou bien pena naturel comme tu es. Bomo nga za trop belle naturellement hein. Donc ba rôle boye senga ka bat loka ba Irsil bat loka ba belle vue bat loka ba to côté nambala simamba di pardon bye.